Et c'est moi tout diga au motema pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui. Na yango bande ko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino. Pete kaite kimi ya nzombe tata e ingela o mabota mabiso. Toko fungola basango na biso ya mokolo malelo na analyse o na lingi to sala bongo la ba peuple congolais pe balandi babiso. Poete toye ba penza ko sombiti na makanisa biso sika moko po toye ba nini pele seigneur to sala pe nini ezali bongo ko molekana kati ya ekolo wa biso. Kasi yambo to analyser ensemble bino banso boyebi ete ezui ezali branche boko to tcha la chaîne à libération océan du Congo et pas autres zakabomba Congo mani et pas autres panzaka to sasaka to bela ka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya balote yekolo Congo. Et pas auto analysaka ensemble et pas auto to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka bongo éveil patriotique et pas auto le molaka peuple congolais la bolemba et pas auto chaka litono na nzete pointe to benga malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto zaka bomba sinzili kobeta kambela pour baite tambo ezali mabe et pas auto téléma ferme fidèle pour la bakuki pour la kosela ka de sekwa ya République démocratique du Congo et pas auto mokundo la ka maloba yanko ko la biso les laboraires maloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse popo ezui et comme la bongo équipée pour la na États-Unis d'Amérique. Ezui et comme la bongo manananga na kunya dolanga na États-Unis d'Amérique. Ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achul. Mave na molonga na Emirai. Mave ezui et comme la bongo Mama Dolo na Suisse pe mama na Jolie na Suisse, mama Samuel Mabolongo toujours. Ezui et comme la bongo la chabienne na Aken mama sociale mama ya bala bitike pe ekome la bongo kila me Dieu de talota ke tumba kaneko to bokila lokondo e femme pe kato toujours na Aken na Allemagne pe pasteur papi ya Mo Carmel na Aken ezui ekome la bongo ba mama ya moto mojali moto mozima mite ezui ekome la bongo ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que yo moto ezui ekome la bongo association comité de femmes victorieuses oyekamba mibongo na mama Tete Rebecca pe mama Madeleine azali bongo na kati ezui comme la bongo Big Daniel Ngenda la Moslabana na Londres et comme la bongo Charlie Chobo mama Jovi hein papa Mapasa ezui et mon abino banso mama Célestine papa Michael et pourquoi pas papa nanga Alfred na mama Clarisse na Canada na mboka ya Jolie King dit et mon bongo docteur Ngola na Canada papa Henri na Canada et mama Vava pe mama Mireille na Canada ou pe selanga leki na yo na Londres mbote et comme la bongo bino banso ba obozo na biso pa ibiso bande ko ngai na lingi penza to analyser malam pour la mai oyo mazali ko comme la biso la République démocratique du Congo oyo ici e komi pena otomoni pena oyo na tomonite kasi to lingi bongo to panza penza mayele miabiso po ete to sombiti na yango esika moko to eba penza nini to lingi pe nini esengeli kosala pona etumba oyo tozali nango ya République démocratique du Congo papa na ngai petelo a okomi bongo moto ya yambo lokola Juka Amba le number 1 ya océan de la presse congolaise Juka Amba le number 1 ya océan de la presse congolaise pourquoi pas mwana mère de Brno na Autriche de Bruno mon mère hein na Autriche et Lick Makanaki prisonnier de Jésus toujours na Autriche que Dieu vous bénisse. Boza bongo baike boko la biso bisika ebele boko benga tongo midi pourquoi yango tozali koloba ete esengeli tosola likambo litali République démocratique du Congo. République démocratique du Congo ezali ekolo na yo ekolo nanga ekolo ya biso banso. Kasi nini ekolo ke na biso na République démocratique du Congo na mama ya likambo oyo tozali na yango. Yamboto simba makambo to kosala biso moko na lomingo esengeli ete to zongisa nanu makanisi na biso na sima uto nkondo mobuto na likambo leteli balwande ya ba imatuchi epai oboyebi makambo ya bialimana epai oboyebi ete mobutu sesese ko kokombwendo wa sabanga pe asoname apesaka pe ba rwandais mikanda ya kokoma ba kongomani pe na simata mamona kama ele na bango ya mabe
na banze Mobutu asilaka komobotola bango kozala bakongomani pe abenganaka bango pe bomonaka lolenge nini Mobutu akelaka kosilisa etumba mpona kokota kozwa elembe ya Habyarimana oyo Kagame aboma. Boyebi ete Bahutu na Batuti bazali bobele ba Rwandais kasi bazali lolenge moko te. Bakolo Rwanda ezali bongo Bahutu oyo biso na bango toyokalaka malamu. Kasi Batuti oyo ba peuple pèlerin ba oyo bazanga esika babandeli kovandaka nde bisika na bisika bazali kobokola banyama na bango bazangaka ekolo bazali bisika biso. Bango wana bayaki maleme na mboka ya baninga mpona komobundisa baninga pe bakota lekolo ya biso esala génocide. Na banzi boyebi ete Uganda bango na Rwanda Uganda eye kotelemela Rwanda makasi lobi komeka te po kuna pe bali bobeleka ba Rwandais komeka lisusu te yo Kagame koya kosala lisusu makambo ekolo nanga mpo ngono tokoyokala te. Kasi Kagame na Museveni bali bobele moto moko mais oyo atelemeli moninga na ndelo na ye Kagame ameki te lisusu ya mabele ya Museveni. Bato la bato bafandi tala sika boyokani bwa bango bakoti na kati ya République démocratique du Congo mpona kosala biso mabe. Mpona nini ba Rwandais bakota wuto kalakala ba Rwandais ya mitema mabe ezali bongo Batuti kasi Bahutu te po bande konso batonaki nga biso toyena Bahutu wa bango balika ba Rwandais Bahutu bali mitema mabe na biso te. Bahutu bango bakima epai na biso po Kagame abotoli bango mabele Batuti oyo baye na empire na bango Imatuti bayei po bakoma monene bakoma fort mpona kobomaka bato. Tala bato wana biso na bango tozali na boyokani te. Kasi lelo likambo lezali nini na kati ya République démocratique du Congo la nsima ya Mobutu? Mzee Laurent Désiré Kabila aye koya na Batuti to Batusi ayeyi na bango mais Batusi Batuti basila komokoto deja awa tozali na bango bakoto na lolenge ya biteolo bakoto na lolenge ya komobalana bakoto po ete biso na bango bato oyo batamboli mwa moke lokola biso komona ete ba frontière na biso ezali penza ya makasi te lokolo komona bangola babalana na biso ba Brazzaville abazala biso bato ya wapi tozali na bango po biso na Rwanda ezali bobele singa lokolo bokatisa mwa telase poti na Rwanda. Kasi lelo moye ba Rwandais bakotela biso na bolingo to koyeba te bayaki ne mpona koboma biso. Muze pe azongi na bango lisusu boye ya muze ntango aye kokoma na mabele atali nzoto esali alobi nakoki lisusu komoliki ate kotambola na bato moye pamba te bazali bato malamu te. Nde bomoni muze azongisaki bango alobi na bango bozwa biloko bozwa misolo kasi likambo ya mabele la koyi kopesa bino te. Nde bango basongo kola kanda bomoni baye kobomela biso Mzee Laurent Désiré Kabila boyebi likambo oyo Edika Pene akokufelaka na boloko ndambo ya likambo ezali bozo ba Edika Pene ndenge toye komona ya ndeko na biso Christian Malanga mwana mboka Edika Pene a ordonné tata mokonzi mo ekolo akufi a ordonné pe bayoki ye pe intervention ya ba Rwandais eyaka. Kasi nini mosalamelaki biso na mwana mboka Edika Pene? Edika Pene a cédé na pression ya ba héros dia Abdoulaye Ndombasi o bazali ba pion bakomelaka biso bato ya ba Congo ba pion ba étranger oyo bakota la misisa bami pesa bakombo la biso bami bosana lokola baka nyingi kinke vital oyo awangalaka kombo la etant to komina na authenticité te mais bino moko bomona ke la somisaki vidéo bande kolanga bo s'abonner bota l'émission du début jusqu'à la fin bo partager
partager ba émission pour bosolo ezali awa na chaîne ya Libération pe totombola mingongo tozwa mayele pe bolingo po ete to se soulever bande ko na ngai Kabila aye kozwa mokonzi na yebisaka bino changement ya badate ya liwa ya Mose Laurent Désiré Kabila soki bozali koyeba yango ebandaka le 18 pona nini bazwi ebembe ya Mose ekei Ngaliema Météor azalaka arrêté azalaka moto bandundu boya kasi je me trompe pas kolokombola ye koyala koyebisa bino bilamba ya Mose etikalaka epa ya Météor na Ngaliema bazwi ebembe na moto lango ngu kokele kofungola coffre fort po bane kofunga mbe na misapi na bozongi avion komata te ekokita te komi problème de la réunion Abdoulaye Ndombasi na bakambi mosusu bakosi edika peine po ete ya se prononcer te ke azwi bisika ya kiti ya bokonzi a perdre chance na ye yango lelo azokufaka na boloko koba kosoba na ye ya koyoka pe lolengi akitisi avion ya Kabila ne bembe ya Mose yango moni tamboli et ya kokuta le 17 te ezonga bobe le 16 mokolo ya mfaka bazwi bokonzi edika pe na kabeli yango Kabila edika pe muta Kabila bokonzi apesi Kabila bokonzi lelo oyo pendant 18 ans ya Kabila tomoni ba très congolais parce que au début Kabila n'était pas toujours mauvais bato ba komisi Kabila mabe na lobaka ngo ezali ba Théophile Mbemba ba professeur kotalisa ye bondoki bakisi banini kamoni Kabila nyokola ka bango lolenga nyokola ka bango Kabila zaki pe na amour ya kosala ce sont nos frères congolais nos papas nos compatriotes o ba bebisi Kabila et Kabila atamboli lolenge wana na mission ya koya nango liwa ya Mose Laurent Désiré Kabila etamboli ataboko bomba bosolo eyebana ba aventure o babani kosala biso ba aventure ya Eric nazola musabila boyebi lisolo Eric bazali kola Eric yeyo na njeli brasserie bandandi Eric bola boy nazali kopesa message ya lelo poto analyser bande kolanga la kozala ngo mokuse abe Jean Paul na Canada mais na kozala précis pour kongola fungola matoi na yeso kozala besoin ya lipanda lisolo ya Eric yango eye na Christian Malanga na lolengeni parce que bande kolanga tozali kobunde tumba ya solo mais tricage ezali makasi pe faiblesse ya misolo ndeko langai nazali koyebisa yo lelo soko koti le tumba ya mboka longola ki moyibi na kati na yo longola ki lokuta na kati na yo longola bizaleli ya mabe nyoso oyo zaina yango biloko wana misato soko longoli yango okobika pamba te tango yo kobunde tumbo ebieke pasi ezali na ye kobunda pona s'enrichir te na ye kobunda pona za la vedette te kasi na ye kobunda pona délivrance ya République démocratique du Congo na ye kobunda po bapesa ngai misolo te na ye kobunda pona tambola na bokosi te monoko la ngai na le na ngambo na ye kolia na ngambo na bimi te ndeko la ngai okobika te nazali kotosa Nzambe kosengaka ye milimo ya banjelu milimo ya bankoko milimo ya bapatriage 57 oyo babundaki na bosolo oyo bakufi batiki mabele moye bilenge tango zali komobelela bango tango zali komotambola na bango ndeko na bosolo ata koliwe koya kokanga biso kasi tokokufa lokola bato nyama te tokokufa lokola bato ya moto likolo pamba te
obundeli ekolo wayo na petwa na biteni nyonso misato mayele boyebi pesaleli na yo ekumisi nzambe tokopika bolamu na ye ata kotokufi lelo na se na moi tozwi eloko te kasi etumba ya bosikoli ekolo etumba ya bosolo etumba ya pole etumba oyo ezali na bofuluki etumba wana ezali komopesa moto limemia etumba wana nde komema yo bisika oyo okofanda na nkembo pe ata kolelo te lobi te libotali ya yo bakobikaka bolamu wana po nkombo na yo ekosila te lelo oyo basource sire ezali na baverité baike ya makambo oyo ezali kotroubler gouvernement congolaise po esala malamu te ya makambo oyo ezali koempêcher avancement ya République démocratique du Congo ya makambo oyo ezali komotika biso bobe na mowumu likambo yango ezali nini tokosimba vérité ya basato vérité ya basato ezali ete mwana mboka Vital Kamerhe na lolenge tozoloba lelo mwana mboka Vital Kamerhe kokota na ye kozala mokambi ya parlement akoempêcher mwana mboka Félix Antoine Tshilombo po a changer te Mobeko Likonzi tango ye akoboya po Félix azwa Mobeko Likonzi asenza yango te nde bomoni batieli ye lokola piège ndeko ya Félix oyo azali première vice-président pe Mboso oyo azali lokola deuxième vice-président bango babale bazali lokola piège oyo ezali kokanga Vital Kamerhe po bokotola yango malamu nazongi na bino na vérité ya babale vérité ya babale ezali nini ezali ete ya solo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo keimba mona vérité ya liboso asengi ete a changer Mobeko Likonzi akosenza Mobeko Likonzi pona nini po ete ezali na ba nyinwenwe oyo ekangami ekopesa nzela te depuis 2006 ezalaki bongo pona mwana mboka Kabila azwaka oyo aye pema kasi ekangaki mwa banzela baike yango wana bainwenwe wana Félix alingi apanza yango ezala pole kasi tango ekokoma pole na yango esengelaki nanu mwana mboka Félix azongisela Vital Kamerhe na boyokani bwa bango ya kozala président de la République to pe na komopesa ye primature mwana mboka a dribblé ye apesi Judith la primature bolanda ngai tosala ba recherche po tosungala nde bomoni etumba ezali kofreiner toute une nation etumba oyo ezali kofreiner bonne marche ya ekolo mobimba ezali etumba ya Félix na Vital Kamerhe nde na utaki komoyebisela bino na kolukaluka badepute bakotaki na Vital Kamerhe ezali na Félix plutôt ezali na badepute oyo baboyi maloba ya tata mokonzi mwa ekolo tata mokonzi mwa ekolo babimaki na quai de poisson ndenge bolobaka lokota ya français tata mokonzi mwa ekolo aboyi nde tala ntina ndeko na biso mobundeli ya kalakala aye kokweya na moleke oyo abimi te boyoka ngai malamu totoyi okaka chaîne na bino ya libération Kabuya l'homme puissant tozala ensemble balobi nini ekomeli bango nyumu nyumu nyamu nyamu po esengeli bapesa sika Vital Kamerhe esengeli azwa esika wana baye kotala na bato ya Félix Antoine Tshilombo balobi yo lingo senza Mobeko Likonzi alinga senza yango afungola binwenwe wana po ye azwa 7 ans elongwa 5 ans tango akozwa wana ça veut dire mibuna ye oyo milongwe pamba te na Mobeko Likonzi na biso elobi azaka kala manda bobele babale lokola tshaki matoi mangongi
Wuto bozui ya 2018 ya Martin Fayulu Madidi komo botola ye maponami oyo pe azui yango na lolenge ya maponami oyo bino moko bomoni oyo longo banite nde 3e mandat ekoki kozala te sika lokola bango bayende bavanda seko la seko nde babundi na bamanuanwe oyo ezali kobloke pe bamanuanwe mingi ezali na mobeko likonzi ezali pe penza kopesa pemba penza makasi te la République démocratique nde ya lobi afungola nanu ya 7 ans ebongo ye aya kozwa makambo elongo bani mais kaka na mobeko likonzi wana ezali pe koloba la biso na bandelo yango misusu ke mboka oyo ezali na état de siège mboka oyo ezali l'état d'urgence mboka oyo ezali na guerre basinzaka mobeko likonzi te bisika bakokanga sikoyo ekomi bitumba ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Vital Kamerhe bazali kobundela nini po soki Vital Kamerhe azui esika wala bato batalisi eke akosenza mobeko likonzi te po Vital Kamerhe pa kolinga fana na ebonga na ye ndenge bayokalaki to kulusi ekokende lolenge oyo ezali kokende botala kulusi na likambo na yebisaka bino ebongo tozonga mema biso na stade ya Moïse Mbiye na banzi boyoki ezali ngai te nazalaki kuna te kasi bilili ete ya biso na maloba oyo bayebisaka bino boyoki nini peuple tuluku ya bato nyonso bazalaki wana plus de 100 000 balobi nini élection yango sika Vital Kamerhe batali balobi soki topimeli ye pe poste wana Congo ekomopema te po Félix azali en danger lokola Félix azali kopema te malamu po ete basi bazingi ye bato nyonso basi baboyi ye bolandaki Sarkozy ayaki koloba président oyo na France basi baboyi azalaka pe français te ntango batembolaki ye mais ye ayaki komenace Félix bamelika ndenge moko bato ebayike ndenge moko sikoyo Félix ayebi kosala te kobika na ye ezali kosenza mobeko likonzi kasi piège na ye Vital Kamerhe témoin gênant na ye Vital Kamerhe oyo ki DPS ezali kokufa oyo ki bato bazali koboya pe ba député bayike baboyi bango balobi balengi Vital Kamerhe bakoloka likambo wana te esengeli makambo epanzalaka bato moko moko lisusu pe baboyi balobi kaka bato moko moko la seke tosenza tokee na makambo ndenge malongo bani nde bayokani te na badepute nde omoni makambo ezali kolekela biso na parlement makambo ezali koempêcher bato ba avancer makambo ezali koempêcher mboka na biso ebika makambo ezali koempêcher banani bazali koboma biso ba oyo bawelaki kiti ya bokonzi ba oyo bakooperaki ba oyo batambola lolenge moko yango bomoni Vital Kamerhe malgré ayiba misolo ya 100 jours ndenge bakondalaki ye juge Yani akenda nde bomoni sika ndeko wa biso Christian akufi lokola juge Yani pona nini ye aibundaka etumba ya libération mais abundelaka ba individuité abundaka etumba ya libération mais abundelaka ba individuité ba mobengisi ye po bayebi ke ye azali ko se préparer ami bongisa uta kala kala pour la kobundele ko le Congo pona kotombola Zaïre Boye kotombola Nkita pamba te Zaïre elobi la biso Zaïrois dans la paix retrouvée peuple uni nous sommes Zaïrois en avant fier et plein de dignité peuple grand peuple libre à jamais mais tango tozali komo zonga na Congo balobi na biso debout Congolais unis par le fort unis dans l'effort pour l'indépendance dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés
et pour les bons, prenons la plus belle élan. Dans la paix, au peuple ardent, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Mais Kuna, Balobi, la paix est déjà retrouvée. Koto et Balobi, c'est par l'effort. Dressons notre front qui était longtemps courbé. Pona, Tomi Sangi Salisu, Makasi Akomo Bunda. Yango ndeko abiso alobi, to Bunda, to zongisa kimia, oyezalaki la biso na Zaïre. Pour Zaïre, to suite au longwa qui n'adressons nos fronts, na fournir sur effort, kula to koma qui na paix, to banda qui kokota la unité, peto lukanzela comme funka biloko bia biso. Kabu ya cha video mke poto kita ya mwana mboka. To nani boy, me boya bomona ndengeza. Boya. Awa. Eza sal ya mindoki na ngai. Sala mindoki na ngai yango yo. Eska ba jouer na ngai nyosto ezalaka. Naza mindoki na ngai nyosto to ba collection na ngai nyosto to. Barretta. Okay. Oyo. Naza na ba pistolet ngat préféré. Nalinga machimel. Nalinga ngo parce que c'est la tali moto. Di ça c'est moko moto moko. Objectif. OK. Pamindo kinyo strongo koto yo bo wotala. Ako fumula wotala na. Eza kayanga ndak ba collection nga ndako. Awa ce qui koto nyo steza ba masasi. Ok, bah masasi, oh yeah, on va faire aussi pour là, d'accord, fond là, weza usine ngai, na dingango mingi. Oh, la collection kaka moi mingi qui nous a rendu quoi, oh yeah. M16 na ngai exactly. Okay, eza bayonet ko chuba. Okay, wana apola ndio kimsuseza awa tozana okansa oyo eza awa. And oh nyoso to ezaba ba nina ngaya masasi nyoso to za awa oh masasi AK. OK, ça là c'est une différence au masasi yango. Oh lisa c'est AK na oh lisa c'est nini différence yango yo moi masasi ya AK yango yo 50 litres. Après awa ezaba ba bébé na ngai kolota lango. Oh ba bébé na ngai. Oh ba bébé na ngai. Ba bébé na ngai. OK, amande bon wazana masasa minene. Wa minene. OK, yango la masasa minene. On s'appelle ba oyo. Après ya minene penza mindoki ya minene makasi yango yo koto yo. Après awa weza lance na ngai
Ok, lance. On est na bomaki on a la kisi bilombolo ko na Congo. La bomaki na o. Na o. Ok, bomaki na o. Siko loko lenga la sabino lelo ezake. O eza. Wa chabo masasi, ok, ko monter, ko chaba, ko sala ba masasi. Ça na machine à masasi. Yango yo ko to yo. Non la sabino lo moko mke. Ndenge nini yako botali na bilili lolenge mwana mboka akotalisa biso lolenge ya bibundeli oyo yazalaki na yango. Ezali mabete, mais yo moko miteki poko misible ya banguna na yo. Bamoni bokasi boyo. Bakotindela o bato bayike lokola Samsoma na Delila. Baluki bokasi boye, bakoyeba bisika beutelite balobi tokotindela ye mwasi. Mwasi ezali nini? Mayele nyonso boye binyonso ya mabe oyo uche pa ya jabulu. Posoki botangi la Biblia. Bokomona yete Nzambe azobenga lobi benga. Boyebi ndeko na oya mwasi. La sagesse c'est la femme. L'intelligence c'est l'homme. Yango moni balobi l'homme quittera s'attachera à sa femme. Parce que intelligence ndeto yekola kalango mais sagesse to bota makala yango. Yango ebujaka te tokosola makambo na Biblia mukolo mususu ndeko na ngai kasi tobani kokoma la suka po mingi bayebi nzela te giyo minga ngulao tokotalisa nzela nde yango tozonga na bosolo po ete bosolo esikola biso pe tozwa liseko ya République démocratique. Tala ndeko la biso bamokosi ye bamobengi ye bamokotisi ye na théâtre. Yemo quoi se perdre na etumba na ezali ya mvuluzi etumba ya kokomisa mendele bazala bayindo mindele elingi koloba nini tokosola yango na mikolo mizali koya po ete ntango epesemeli ngai bobele ya komotoso soki reje ezali kotalisa o deja mongoloto kasi bandeko bangai Christian akufeli nini akoti la kati ya théâtre ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo la Vital Kamerhe abimisible po babangisa bino ba combattant to pe ba résistant o bozali libanda to la kati bokeba po ete to eza difficile boyeba te na ko détecter nani monguna boyeba te na ko bundela mboka la bilo ya solo bokotisa bobangi pambate ba comprendre la mentalité à ba Congolais. Les Congolais est faible la matière ya succès pe mbongo. Congolais azali faible la makambo etali mwasi. Ndeko azokende tumba. Kata ngenga boyo, mikata pe miboya po ete biloko biso oyo ezali kopesa motolo yenge eza na kati na yo te. Pe boyo ki boyo etika la bobele ngwi lolenge bo elimo na yo ezali komokamba yo. Ndo kolonga pola kobundile kolo ayo po bato bazali liboso na biso bato mabe ya kosakala te oyo ayebi lobi na yo ayebi yo ayebi nini ozali kosala kasi yo pe sengeli oza na bokasi pe nguya ya koyeba lobi bwa bango pe koyeba nini bango bazali komisala pe mabongisi te tala tina tokosekusa mboka na biso tango yo kobenga mvuluzi molimo na mvuluzi elobelaka o nini okobenga ye na théâtre la Maseki tala lelo ndeko wa biso akufi pe ache mwana na kaka kasi bola mopo mwana zali américain mwana wana kokende po ezali théâtre oyo esalami fondé de toutes pièces po ba neutraliser bache cible na combat ya bato balia miso na bango pe bayokola badakala ye babengi ye abima lokola moto gashi lokola pe tolingaka succès tala biloko ezoboma biso totulaka baninga te nzela na kokende nini ezali oye kokufa netumba ya bato oyo bazali komowelana lelo oyo Vital Kamerhe komi cible ya bolamu oyo asalaki mikolo mileki oyo basepelaki na ye. Alors Vital Kamerhe akotika Félix était
pamba te boyo kanibwa bango ezali que Félix fois cédele bango pa chauffeur qui bango kiti. Alors Félix ndenge tozali koloba boye esengeli abenga ba Kongomani ayebisa bango bosolo parce que ezala ba contrat ya makasi oyo Congo lobi bokoya kokufa yango nazali kobenga bilo matoi bokoto te na kokende kosimba arche de l'alliance dans lobaki yango soki boyoki ngai te. Comment tengama ya arche de l'alliance etali yo te ezali likambo ya Nzambe azali kokende na mopepe na ye parce que matoi mangongi Yuda sakwenza bwalu esengeli muchia nechoyoyo moto azala matoi ya koyoka ayoki ngana analyse oyo peto sosola pour la kosunga République démocratique du Congo. Que vive la guerre en RDC, opération zéro rwandais, celui qui veut la paix prépare la guerre. Merci encore une fois la Kabouya, l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Et prompt rétablissement la Pape Joy, directeur de recherche stratégique. Et Sango Mokondi, personnel pareil à l'émission Babiso. Mamour d'Angola, na mokite no Florence, Matondo Bido, Baparamento Angola, no bondi à botar de bono, et la RMC Rocomelabino. Merci encore une fois l'assistance, Yabino Nyon, Somar Doché, sécurité, Nzambe apambola yo, Blaise, Nzambe lekala ko pambola Blaise lompinga, Nzambe apambola Dalida Bayoko lembele na ye, Pebino banso o bozali ko sala mosala kitoko et prompt rétablissement la directeur d'Abiso Willy Oyo Kangi Kangi azali na l'hôpital au Nzambe osembola loboko, servant de l'Éternel Christ en vie. Léo lompinga biso banso to telema et joyeux anniversaire na Pichu Lumpinga Mpombo, que Dieu vous bénisse. Ba mama nangaye assalamu alaikum na mama Jawa pe ba musulman nanganyo so na South Africa na mboka gi Lumpinga pe na Lumpinga gi Ingeta, la patrie ou la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits. Théâtre fabriqué pour faiblir le Congo est nul et sans effet.